Hello, ba bonjour, ba bonsoir, ça dépend kaya oyo bandeko bokolanda video ya ndeko na bino mwana bato ya nzambe Mimi Selunga apesi bino bambote bele bandeko na ngai vraiment bambote na ngai na kosepela so ekokuta bino na ba bonne santé so ekokuta bino vraiment na banzoto kolongono ponga ndeko na bino Mimi Selunga nzoto makasi. Donc nzamba bateli soki ya bateli te oya ko batela no bango chaque fois akobatela na pamba po ete mo bateli malamu ezali nzambe yango na pesa ke merci moto ya liboso na pesa ke vraiment matondo ebele oye ndenga zo batela biso bandeko na ngai tozola mokoko akaka kuna moko azalaki na bino lobi azali susu te yango foto pesa ka nzamba lola merci tango lamuki omoni bana na yo omoni mobale na yo omoni soko za pe yo moko mitali yo moko lamuki malamu pesa nzambe wana merci kobima kaka bongo te vraiment toyeba kopesa nzamba lola merci po nzambe na biso nde mobateli soki abateli te oya kobatela na pamba pe loko mosusu biso bato toza na bomoi bandeko tomona teke oyo bazokufa biso toleki bango na eloko obe biso toleki bango na bavantage obe na bolamu obe na makambo obe songolo pakala non eza kaka grâce ya nzambe tozo vivre po na grâce ya nzambe tozo vivre po na mawa na ye tozo vivre te po biso toleki malamu bawana bazokufa baleki mabe non eza bongo te ndeko oyo kanisaka eloko wana linga olongola na moto na yo po ko vivre o nzambe pema ya bomoi ya salaka grâce na moto ya lingi apesaka asalaka grâce na ngolo na moto ya lingi soka lingi yo komona teke po yo za spécial komona teke po yo za soki nani na mimona te ponga na za Mimi Selunga naza eloko te likolo liboso ya nzambe naza kaka mwana na ye donc bandeko nanga yango wana vraiment eloko ya motuya pesa nzamba lola merci yebisa ya za malamu pourquoi pas okumisa ye osanjola ye na banzembo po ete ya bongi na lokumu bandeko nanga sans plus tarder na linka na yebisa moto moko oyo nano sabona te na chaîne ya mwana bato nzambe Mimi Selunga TV s'abonner commenter like video nzamba lola kopambola bino bandeko na ngai vraiment na ye nazokene mbala moko na sujet nanga oyo esalinga ke naloba naya liboso na bino bandeko na nga nayaka soki likambo koloba ezali nayaka soki naza na sujet très important nayaka mpona kozongisa moto na nzela soki moto moko azotengama toyaka kaka wana mpona bible eyebisi biso bafort fo bosupporte bafaible eza banani bafaible ezali bato oyo bata mosusu azoyeba te faible na ndenge mabe te tango bozolanda bavideo ya bandeko boyokaka na bokebi tozo naye kobenga moto faible te naye kobenga moto soki nani te me eza bible nde yebisi biso faible eza nini tango mosusu moto moko aza na matongi tango mosusu moto moko aza na kofinga azokomprendre vite ye wana nde faible oyo bible ebengi moto moko azosala mabe azokomprendre te yo moto ozosala bolamu yo moto comprendre déjà vi ndenge ezokende fo koluka yo bango wana nde babengami baforte oyo bazokomprendre vie oyo bazokomprendre ndenge mokili ezokende bango wana nde babengami baforte oyo babengami bafaible eza bato oyo vraiment pardon bandeko vo eza bien te eza bato oyo bazokoka kokomprendre te tokomi wapi touti wapi tokomi wapi pe tozokende wapi nde yango wana bato oyo vraiment bible bengi bafaible bandeko na ngai vraiment sans plus tarder nazokota na sujet na ngai lelo na ye nanu tozomona tozoyoka tozotala eyepesa pasi ezopesa pasi tomonaki toteya pe deja bandeko mosusu na nzela ba YouTube yo kaka me eyepesaka pasi mabe ezowumela makasi na communauté congolaise pe angolaise donc eza pasi pe mawa bandeko biso bafricain soki tokomemana kaka na baluzoba soki tokomemama kaka na bêtise femme africaine soko kozala kaka zoba femme africaine soko kozala kaka mutu alala femme africaine soko kozala kaka mutu ozo rêver
musika te ekozala pasi. Yango bamboka na biso ezokende musika te, yango bamboka na biso ezokende toujours eza kaka wana lokwa bazotindika me ezozwa kaka le te. Eza pasi pe mawa bandeko na ngai. Lelo na ye kolobela ndeko na biso Karim Mokonzi, na ye koteya bandeko nyonso kaka Karim Mokonzi te, Yvette Kalombo nazotanga bakombo na bino, po soki tolobi ke tozobanga mafinga, to bozonga na nzela te bandeko. Mutu akokama ye laza te. Toza na mokili oyo bandeko na ngai, naza awa na ekolakisa elongi na nga po nasalaka deja ba video, naza na eloko akobanga te, bino boza bato nga naza mutu. Boza bato bokelami na nzambe, nga pe naza mwana nzambo na kelami na nzambe. Donc na ye kaka bandeko na nga po bomeka kozonga na nzela, po trop c'est trop. Makambo bozo sala vraiment na milieu ezosala kitoko te. Ezosala kitoko te bandeko na nga, ezosala kitoko te. Bobandi kala. Bamakambo na bino kofinga ebandi kala bandeko na nga. Bozo mona tante. Bozo mona tante. O bino bozo memela makambo. Bozo mona tangu te. Bozo mona te. Makambo bozo mema pona succès. Succès o bomemi na mapeka. Ba mama youtubers. Bandeko na nga. Obe bino bala Chine, wana bala Americaine, nango bofinga. So bino moko to bolala bola mukaba finga bino pourquoi bo biso ndete okoka te bo finga nga na ye ko critiquer te na yende ko zongisa mutu moko na nzela po bozo bunga makasi bandeko na nga bozo bunga nga naza mwana nzambe so bolandi ba video na nga na te ya kamwa ba mate ya pete na conseil ya kamuto naza mingi na doctrine ya conseil bandeko na nga na ye ko conseiller bino toza bana na nzambe bible ebisi biso soki ozomona moninga na mabe ozotika ye ozosunga te na yo eza lokola ke bozo sala mabe ndenge moko. Na mutu azotala moninga na mabe, na yo mutu sala bolamu, ozotala moninga ka boyake kokweya na libulu eza lokola bozo bino nyonso boza ndenge moko, boza na saki moko. Yango toye kokuta Bible na mokili oyo. Yango toye kokuta makambo ya nzambe na se ya mokili oyo. Bible pe makambo ya nzambe toujours ezo continue kote ya biso. Po soki ezalaki bongo te tongete ya kokuta Bible te pona kozongisa mutu moko na nzela ezala kotengamaki so oza na molimo na nzambe tango ofandi na se ya makolo ya nzambe otangi Bible ezongisaka mutu. Donc yango wana biso pe Bible lobi mutu amiyebi soko ozotala moningo amiyebi to tali ye kaka boye eza lokola ke bino mibale boza esika moko. Bandeko nanga tokobanga bango ti wapi? Tokobanga bango ti wapi ke tobanga mafinga soko lobi komba Karine la Chine koye kofinga soko lobi kombo ya soki ya nani ya Yvette Kalombo ba soki ba Americain bakoya soko lobi kombo soki ya nani ba Ethiopien bakoya soko lobi kombo soki ya nani po mutu nyosa koma musu mingi bakoma ba misu baza becho baza na bana ekina bango be Ethiopien misu baza soki ba chinois misu baza soki ba Americain misu baza soki ba donc biso pe toye biso etake bana na nzambe toye ya nzambe ganyaka toujours toye kozongisa bino na nzela bandeko na nga bozomona nga nde naza boye naza pe jeune fille lokola bino bomona te elateli o na lati boye ya baser bomona te ke ngai nde naza mama na bino na mama na bino te toza ba age moko toza ba promotion moko eza nde nini eza responsabilité libala pe kozala mama ya bana na kati ya famille na koyeba nzambe nde tozoyekola makambo ebele ya kobomba nzoto tozoyeba ndenge nini mutu okoki kobima na liboso ya mutu kolata malamu elingi koloba te kaka fo ota de côte kolata so ine non kolata malamu latisa nzoto no malamu bomba nzoto na yo po nzoto na yo eza pona mobali na yo nzoto na yo ezali pona nzambe banzoto na biso ezali tempelo ya molimo mosanto nde Bible elobi donc na sensi wana yango na koti na yebisa bino ke naza mama mobimba te naza pe jeune fille soki mpe na bino alata mpe bilatela bomona ke non aana bana me aamwasi ya libala me o sava donc na mama te bokalife nga te ke na mama naza toza ba age mo na bino mais eza nde ke toza ba responsabilité efanda bino bomona boa lokwa babebe boa babebe te bandeko boza bana mike te boa mikolo makasi o bozosala boyebi boza mikolo makasi bandeko na nga boza mikolo toza na bino ba promotion moko meme bobombaka ba age
toza na bino ba promotion moko ponga pena na kosi 40 te naza pena na 40 te donc toza na bino ba âge moko bandeko bozonga na nzela bon est-ce que femme africaine faut kaka zalaka poisa la succès faut finga kaka faut kaka bimisa basekele ya baningo bozalaka bandeko nanga soki ki camarade ezokende nango bien te bakataka soki relation eza kitoko te bakataka eza conseil pona Karine Mokonzi Yvette Kalombo na bandeko mosusu pe na bato mosusu oyo eza ke baconseil na kosangisa awa bandeko nanga selo bamakambo ezoleka eza na bato ebele bosaka berere wana eza na bato ebele basaka berere tozolanda nga nalandaka naza na lola te na mokilo tolandaka bavideo na bino ezopesa pasi ezopesa soni ezopesa soni bandeko nanga tina tango oyo bomona ete bozotala ba montre te bozotala ba calendrier te to comme na 2021 bandeko na ngai 2021 o eza tango bino vraiment bomema na kana ba makambo wana bozomona na te mokileza ya kobeba mokileza na makambo ebele corona eyezo mema bato modèle na modèle na bato bafingaka na ba pasteur na ba ezo mema ezo kipete yango nde tango bino boyela biso ba distraction na bino yango nde tango bino bozolinga bobebisa jeunesse na biso bana na biso yango nde tango yango bino bolingi bobanda kodistre bato basambela te bato balukelo na nzambe te bandolanda bino pe bandeko na ngai biso baafricain bafame congolaise toza na buzoba makasi afriki toza na buzoba esika bazolobela makambo malamu omona bato te me esika oyo bazofinga kende kotala balive na bango ndenge ezotonda ba 4000 personnes 4000 personnes 3000 1500 soki eza moke 500 e bango bazalaka likolo me bato bazoloba makambo kitoko bato bazozongisa bato na nzela o bato balingi kotala biloko wana te bandeko tozokende wapi na mouvement ona ba vitesse o bandeko baomema biso tozokende wapi bozotala tango te bandeko nanga nazozongisa bino na tango botala nano tango botala nano na agenda botala ba calendrier bandeko nanga botala ba âge bokomi nango pona nini ba makambo aboye soki bofingani te boza succès te tozomona ba chaîne ebele na kosite vraiment kombo ya ndeko na biso neti ndeko na biso ministre Vérité TV ndeko na biso mama na biso Irene Masiandoki afingaka te azoya na ba masolo na ye oyo ezokope do mutu musutu azoprefere alanda masolo kuna po na beglise pe babuzobe ezokota metango ye vérité na beglise musutu ba vérité te ya makasu te metango ke pa ba Irene Masiandoki wana oyoki ba vérité oyoki makambo ezosalema mikimutema mabe ba makambo ebele eko porte pe implice asalaka pe ba view na ye ayebani pe bandeko na ngai est-ce que po yebana ka fo finga po yebana kaka fo kotaka na ba bêtise non botala âge ko bandeko boza subana mikete nazo esa bino tozana bino tango so pe bino ba mikolo nanga bokoko zala pe mikolo nanga bandeko toyi bilonge monanaka jeune fille amonanaka mutu pe osa komeli amonanaka jeune fille amonanaka mutu pe akomeli ba mabundi na bino elaksa na biso toboti na bino no boboti te me tozomona na ndenge moko ba matame formé banzoto ezovimba ata bosala physique ata bosala makambo zonga bana mike ezofunda ke oyo sa komi na 40 azokende kota 40 bandeko nanga boza subana mikete botika babuzobo bozosala yesu azoyakala te bandeko si nazotala bino epesa nga mawa boza dia na bato balandaka bino ebele soki bolobi pe bowanda pe koedike société bobanda pe koloba makambo kitoko eza ya kofinga te botika ba polémique ya buzoba bandeko bemonteke bokozongisa bato ebele na nzela bino boza ba chaîne yo déjà bato ebele balandaka bino boza ba chaîne yo eyebani bolukaki boyebani bandeko nanga bochange pe nini mosusu soki bochange pe ata makambo mosusu elobi teke baotala bino su te bakotala bino
bakotala bino po se boyebani oza Karine Mokonzi oza Yvette Kalombo oza soki nani boyebani me koyebana ezaka mpona kofinga te bandeko na nga soki bino bozomona esengwa mokili o mpona kofinga nde yango ezoyebanisa bino me boyeba mokolo moko ezozela bino mokolo moko yango oyebi te lelo yo moto ozofanda na kofinga bandeko na nga naye vraiment koteya bino nazoteya bino nom de Jésus nazoteya bino vraiment nazoteya bino balobi toloba soki tolobi te bakolobela biso nga naye koloba nazoteya bino bozonga na nzela bandeko YouTube elobi ka te ke pozala mama YouTubers fo finga batu non sala banalize na yo loba makambo na yo me bozo finga na ba makolo kusu banini ba defo ya baninga banzoto bandeko nanga nani awaza kitoko na mokili oyo kitoko eza mabele po soki bozaki kitoko mbe bazolo na bino etala na se te biso nyonso bazolo etala na se okofinga defo moninga te ekamwisaka nga na bato bofinga kotali vraiment moninga pasi ya moninga soki Yvette Kalombo aza likolo kusu bandeko na nga yo Karine ya mwana eloko esali oka plaisir oya kofinga likolo kusu ya moninga soki ebimaka bankusu seke eza pasi eza douleur amonaka pasi siko pasi na ye mpona ni pasi ya bato ekomaka esengwa bato bolukelongi na nzambe boyebi nzambe te banzembo oyo tielaka biso wana ndeko na nga okosaka mama na bino ateyaka moyokisa soni oyokisa mama bino soni toboyi te ndenge bokomake o bavie prive ezali na bavie don mosala ngo bino boponaka ya kofinga kosala teke osala makambo nzambe oyaka koteyaka bato oyaka koloba ko bandi kobina eza n'importe quoi eza hypocrisie oza mwana nzambe te mwana nzambe okobana kofinga finga te mwana nzambe okobana kolia na bavie ya bato te kobana kosala banalize ya bozoba kobana kofinga na kofinga yango congolais femme congolaise akoma nani bozo sala soni na société bandeko nanga bozo sala vraiment soni na kokabola te na loba oya sala kabwalo etali bino na lobika bo sala soni bobongisa mbonga YouTube ekosa bino te ba view ya YouTube ekosa bino te lobi okofinga lelo ofingi me lobi oyebi te na po lelo fingi bwena tongo na buto oyebi te kolamuka obe kolamuka te botala nano esika bookende botala esika bozokende bandeko okoloba ke lelo lamuki wi olamuki nzoto makasi me poko oyebi te nzoto ekolemba o ekolemba te oyebi te nzoto okokena na poko na tongo lamuki malamu poko elo nini ko ezoyela yo oyebi te fo eze eloko fo bo réflexe bo sala réflexion eza malamu te bandeko makambo ozosala eza kitoko te avant ya kosala likambo boyaka mbango te boyandi kofingana eza kitoko te na ntango tokomi eza bien te bobenganga mama paster po bino selon bino moto azoteya azobamaka malamu aza wi na mwana nzambe naza mwana nzambe meme mama paster mama prophétesse ni bopesanga kombwana na omerite yango po bino boolakisaki boya badiable boza bandoki boza mabe po moto ya fingaka kaka tambolaka na makambo kofinga aana eloko ya nzambe te saint esprit eza mosika ne po mutu oyo aza na saint esprit mutu aza na molimo na nzambe kobanda kofinga koza video bandika kofinga na bino ba mama mibimbo boza kopesa ba réponse soit disant fingi yo petango fingi boza ya nzambe te bosala bobongola mitema na bino Yesu azoyakala te ngana yeka kosala video oyo pona te ya bino po bato bazobanga mutu asala video bake baofinga ngana ye na ndimi bofinga Yesu afinga maki ponga lelo na ya nasala video
po lelo nga naza na bomoi po Yesu andimaki kofinga, andimaki mafinga, andimaki baboma ye, andimaki babeta ye po na nga. Ngai pe na ye lelo nazongisa eloko Yesu meme na ozongisa yango te, me Yesu eloko asala po na biso ngai pe po na olanda nzela na ye kozongisa bino na nzela comme ça bo anofinga la Chine bo finga be Chopin bo finga nga ba nani soki ba nani ba Americain bo ya pe bo finga bo finga ko finga me ma pas te po bino moko ba finga ka bino de le 1er ti le 30 janvier ti décembre boza na bino biso pe seke to kufa te po Saint-Esprit zawana e ko consola ka biso soki ba fingi Saint-Esprit ko ya ko consoler nzamba ko tinda kaka Saint-Esprit consoler eza e ko za na opamba me botika biloko wana Yesu azoya kalate Yesu azoya kalate bandeko to boza ba jeune boza ba sikitoko kari mokonzo za mwasi kitoko na vi na yo na okota te meka nga na ekoloba na bino kaka makambo bo osale ya kitoko te vi na yo etali yo oya mibali na yo ya ba makambo no wana etali yo oyoka na ote okoyoka kapete me nga na ekoloba makambo bozo sala si to salinga pasi ndenge o publier photo ya mwana moninga eza kitoko te ba biso to bota to sepeli te toza na bana to sepeli te ba guerre mususu bo sukisaka ngo bino moko guerre bandi na mukolo soki bobandi guerre mama na mama bokomo kota bana ekomi sorcellerie ekomi kindoki ponga na kosepela nango pete ke lelo na problème na mukolo moko boye akbando kotisa bana nanga non soki boza na ba problème bo sukisa yango entre bino bo sukisa yango entre bino boza ba mikolo po ndenge bozana na Yvette na Karine soki batie bino esika moko bobunda boko bunda boko eba ko se défendre oya kolokota mulandu ya kolokota nini me mwana ana moke yo tie na ba photo ayebi ko se défendre te ayebi ko se défendre te za mwana moke pona nini yoza na problème na mama na ye okende kozwa photo ya mwana batu okende ko publier biso ba mama to sepeli te biso ba mama to bi pasi ya kokema to sepeli nango te to sepeli te bana baza sacré bana baza biloko moko to batelaka bana baza ba makabo ba utake pa ya nzambe yo pe lelo na oboti te nzambe soka ba opeso bana ko peso bana yo après okoyeba mutu moko ya atake mwana na yo et ça lo passe Karine et ko sala yo passe quel que soit des problèmes yo na Yvette Kalongo ozaki na droite ya ko eloko ane salinga passe yango esalinga susu epesinga motivation na ya po makambo na bino ezosukisa motema me nazozwela onka pasese me ntango na moni ya foto ya mwana moninga vraiment esali kitoko te bosukisa bagere na bino entre bino moko bosukisa bagere entre bino botika bana fo botika bana botika ba mama baninga finga Yvette finga soki nani bo finga na bino botika kokota ba mama yo pe Yvette soki banani botika kokotisa ba mama ye mama ya Karine ye te mtatinda ka ye Karine batu nyonso bofinga ka mama wana botika ye te mto ezana eloko moko te biso nyonso toboti bana bandeko ezana eloko msu mwana osala yo mama ozo sepela te biso pe tozaka ba jeune tozaka pe bilenge ezana eloko msu mama zo telemela yo nzela moko mama otelemelo me yo lingi te lokola sokoli oyebi komema miliki na ndako oyebi pe ta musu pe miliki no pe kuteme esala elo oteme lokola kaka ozadi ako oyebi de ako se défendre kese babengi ya kozwa mbata biso na bomwana ezaki babengi pe ya kozwa mbato ye me tanto koma ekokola ekomaki yaka nano oya te po oyebi de ako se défendre na okima papa na okima mama alingi abetanga bozo comprendre me mwana moke te eza na mama moko te atindaka mwana ne na buzoba na yebi te ba miso pe bakozala o bapuyaka bana baona mabe baza pona mokili tout est possible bazali o bapuyaka bana na baona ba bêtise na mabe baza mais zali vraiment na ba mama babenga ba mama ndeti ngabo na jamais mwana ngazo sala bêtise na betele maboko ekosimba kate biyo wana pa nanga eleka te ekoleka kate donc toyebi pete mama na Karine peut-être apekisaka mwana ye makambo toyoka kaza motei mama wana teyaka
Mais mwana soka ni koyoka te po ani bino bando finga mama na ye. Oui, to yebi yango ke mwana soka zo tambola mabe, mwana soka zo se comporter mabe. Pasi wana ezongelaka mama, batu bafinga ka mama ya mais ezaka nango vraiment c'est total ezaka 100% bongo te. Eza na bane belé donc isa miteka na ye sa misala se donc ata mama lobi ndenge nini, mwana na yokaka te. Botika kofinga ba mama batu. Botika kokotisa bana, surtout bana, likambo ya bana biso ba mama toye mabe. Likambo ya bana toye mabe Karim. Tika mwana Yvette. Finga ndenge bomesana kofinga na bino ba mikolo. Tika mwana batu. Tika mwana. Vraiment faut tika mwana. Wana na sengi yo tika mwana. Ngai na yebi pasi ya bana, na yebi valeur ya bana. Pon bana na yebi ke bazali kabo. Oba uta ke pa ya nzambe diable sala mutu te. Buto omona bandeko bele baozwa bana na banganga. Mwana aumelita kufi. Mwana wazali boma. Oye uta pa nzambe zaka kitoko. Oye uta ke pa ya nzambe zaka bien. C'est pour cela tika kombo ya mwana batu. Tika ba photo ya mwana, tika ko publier mwana batu. Ozana guerre na mama na ye mwana wana na dimite sa fongoli munoko aya ko répondre yo ou afinga yo non même na ndoto ne mwana na afinga te pas za mwana muki mais yo comme explique banda ko finga o banda ko ya ko tsa photo ya mwana batu non to sepeli ne loko wana te mwana mwasi to sepeli ne loko wana te bobongo la mitema Yesu azoya kala te na bo okota na ba détail na bino makambo bozo sala bino mo boyebi makambo osala. Lokwa bosa na mpo na ba view, lokwa bosa na mpo na pasi, lokwa bosa mpo na mbongo, lokwa bosa na mpo boyeba na lisusu. Succès o bwana mweza mokie. Bo continuer me ngana ye ko eksa bino ye ko avertir bino nzamba zo sepela na makambo osala te. Kofinga eza nini ya nzambe te. Nzamba tinda bato pona kofinga te, wana eza diable. Wana eza pena misala mabe. Soki mutu alali alamuki kofinga na kofinga bande konanga eza vraiment eloko moko eza diabolique. Bondi melanga eza diabolique, eza kitoko te. Eza kitoko te. Mutu lamuki ko bandi kofinga, mutu lamuki bandi kofinga, mutu lamuki bandi kofinga, yo mutu finga kaka. Kofinga déjà eza déjà ennemi ya Nzambe. Après lobi bozo tela biso banzembo naza mwana nzambe bozo kende l'église boza wana boza na ba pasteur oya za na pasteur na ye oya za na pasteur na ye oya za na pasteur balandela ka ba vi na bino sko ba pasteur na bino wana bate ya bino ni ba pasteur na bino boyokela bango te pona ndimi te ba pasteur na bino bokumisa batika bino bo bate ya ka bino mais sko tant bazo te ya bino Saint Esprit wana oyo ezaka kati ya mutu elaksa mutu ke non eloko na osali ya mabe bino ezalaka te bosambela bandeko bosambela bino bomona biso tolobela makambo nzambe toza bayuma to abayuma te toza bayanke bino nde bobima bayuma makasi liboso na biso boza bayuma vraiment po mutu o ayebi nzambe te Bible elobi yango koyeba nzambe eze ebandeli ya mayele yo mutu oyebi nzambe te oza mama na zoba buriki. Donc soit panti ngoto bobo bakombo nyonso ya bozoba baopesa ngoyo po yebi nzambe te parce que Bible yebisi biso mutu ya yebi nzambe mutu o soko yebi nzambe koyeba nzambe eza ebandeli ya mayele kobanga nzambe ezali ebandeli ya mayele bino bobanga nzambe te bozobanga nzambe te preuve ane eza ke bozopesa nzambe pasi bozopesa nzambe na biso mawa bozo yoksa nzambe mawa ekela muna ye afinga kabanda tongo tipokwa boyebi nzambe te bandeko nanga boyebi nzambe te ezopesa pasi pe mawa bofinga la chaîne finga mimi selunga ngayeyo oyo soki ba Ethiopiens ba Américains banebwa kofinga bosala kitoko te nga na yeka kote ya bino soki boza na mato ya koyoka boyoka botika soki boye na banalise bamakambo mosusu eza yango mabe te me oyo akobanda kofinga banda ntongo tipokwa nzambe anango konta te nzambe azosepela nango te bandeko bokoli boza mikolo makasi boza bana mike te ata bolati badekote ata bolati bamini banzoto elakisa dose ekubi boza mikolo
boza vraiment mikolo responsabilité eya kakaka te ke fona za na ndako ya libala fona zala na mobali abalanga tsanga pete na musapi ndenga nalata pete boye nalataka pete nazali ya responsable ya nga moko bino se bozela ba responsabilité ya tamba olati bino ba pete nde bokomi ba responsable bo mikosa makasi bozo mikosa o bosala eza responsabilité te moto afinga kaza responsabilité bino bokanti responsabilité eza ozala na cuisine ya kitoko ozala na mbeto ya kitoko nde botsaka bambeto banini bolala basimi dola ya bakombe non wana eza yango biloko ya mokili tokuta yango tokotika yango me eloko oyo Saint Esprit na eloko fo esala bozwa mayele bandeko pe nalingi nateya bato bokotaka makambo ya bato bandeko na nga bomoni nde esukeli nani Yvette Kalombo na Karine Mokonzi po lelo naosite bakombo na bango makasi nazoloba bakombo na bango mpo nakolia te na baindirect moko naloba boye ndeti non babato banzambe te tobangaka nzambe etake baosala kutu makambo kitoko te soki kutu bapaster toyela bango pe oya bango tolobeli bango bongo bango tobanga kofinga soki tobangi kofinga tokoevangelize kombo ya nzambe te toyoka bamisu babeta bango bambata mpo bazokoevangelize yesu kuta akufaki mpo na biso mpo ayaki kosala evangele kofongola bato miso yesu babomaki ye babetaki ye bachubaki ye mokonga na mopanzi bongo babiso otobanga komba Karine tobanga komba Yvette Kalombo tobanga komba bamisusu mpo bakofinga bofinga biso nde kaka na nzambe un jour soki boyebi bolamuki bocomprendre mpo nzambe na abenga bino te moko bakobenga bino moko bokoluka nzambe na mozindo na problème moko ekoyela bino nde bokopesa biso raison boloba te jeune fille wana bafingaka jeune fille wana asaka video bandeko banda apekisa biso bazaka bakrane bayebaka deja mpo moto ayebi nzambe aza moto timba moto ayebi nzambe ko ayebi nzambe aza moto timba bino bomona biso bayuma to abayuma te moto ayebi nzambe lobo oyeba nzambe na ndenga lokuta soko oyebi nzambe ya solo oza moto timba kobanda lelo ti lobi to timba po bamakambo na bino na bosa to omona ngo eza bilo moko ya buzoba ya salite pesa asoni me bino mo bozo salela ngo lokumu donc ezake bomi yebite po moto amiyebi akofinga te moto amiyebi akobanda kota foto mwana bato te moto ayebi nzambe boyebi nzambe te bandeko boluka elongi na nzambe boluka elongi na nzambe naye kopia moto raison te naye kobaka moto nekulusu te nazoloba bakombo wana na bamisusu botikale bozwa mayele makambo ya bato bokotaka te botande basakaneli bino babengi bino bamikala babengi bino soki banini eza pe na bato ebele nga ministre elunga na koza na problème na moto me yo yebi to yoki nga te otuni nga te kaka oyoki moto na yo ndenga kosi yo na lokuto bato batonda nango mbala moyo yini mimi selunga mbala moko olobi ke mimi selunga wana kutu azalaka soki ndenge nini mimi selunga wana okangisi nga enemi okomi kosala ba n'importe quoi ndeko nanga bozwa mayele Karine Mokonzi na Yvette tosuki wapi kikamarade ya mokili oyo ko bandeko ata bosali ndenge nini sukaka kaka mabe pardon bandeko nanga pardon kikamarade ya mokili oyo memi bolobi bouta libumu moko bokotika na te bandeko nanga loba bo asosia ngo na nzambe soki ko asosia ngo na buzoba muninga ke kofinga yopo yo apuye moye lelo tosuki wapi eloko eumelaka o basosiaka na nzambe bosa makambo kitoko boza bandeko etake bokotisi nzambe na kati wana bo asosie nzambe na bino ekoumela me oyo ezaka bokotisi diable na kati muninga osala bêtise muninga osala mabe muninga kofinga bato kwa kobimisa bavi ya bato abangaka bato te bino pe boye mami lelo tosuki wapi mami na bana na etande bakabwane tosuki wapi ndeko mama ndeko papa elenge o bozokola jeune fille jeune mama zwa mayele ko
zwa mayele bolamuka. Lamuka tika kokota makambo ya bato oyo ebeli mutuna makolo te memi mama na yo akokosa yo. Memi mama na akokoto na libulu bandeko na nga, memi ndeko na yo, memi papa na yo, memi mobali na yo, soko za sage te, oza na mayele te. Oye mama na nga na okotela mama na nga, bongo soki mama no mta mabe. Soki mama no mta bandaka bato. Soki mama no mta za na milimo mabe, aketumbola ka bato mukolo koyeba ngo. Okosambwa yoso okotaki na bêtise. Mwana nzambe atalaka musika. Mwana nzambe amonaka musika. Mwana nzambe akomprenaka makambo susu nde bato baokomprendre yango te. Mwana nzambe azaka wana pona kotala te eloko na okota eloko na okota te. Comment expliquer eloko eza ya ngai? Likambo na nga eza po ozomona eza ya mabe. Yo ya kokotelaka nga. Eza buzoba tande ba esopi bino babimisi bino bazoba. Babimisi bino bazoba bokota makambo o botuna te. Eza leçon oyo bato ebele bazwa. Po bato mingi balingi kokota makambo bato yebi mutute oyebi makolo te likolo ki nini babenga ngo nini ki nini fanakuit ki fanakuit tel moza fana yo lobi ke ngana zaka fana numero 1 natalaka te. Non, buzoba fo bokola na bonzambe. Ngai memi mama na nga, memi papa na nga, memi ndeko na nga, bayebi nga. Nga na kote la ka mutu pa mpamba te. Na kota ka makamba batu pa mpamba te. Na kotuna, eza ndenge nini. Na tuni pe kote musu, eza ndenge nini. Soki ni mama na ngoza na tor. Ndeko na ngoza na tor, na pesa ka mutu tor. No, wama be. Nazaka kutu ko, nga nazaka, do nazaka kutu ngambo mote. Wana kutu nzamba tinda nga na biloko anate. Soko lingi ngai. Pona zalaka pili yo meme osama benga bazwaka ngate. Wana basomba ngate. Wana libota nanga bayebi ke basomba kanga na betizi wana te. Batu fo bozala mayele. Fo bozalaka mayele. Likamba mutu eza likamba mutu. Koya komikotisa te po lobi yo mto otikala na soni. Na yebi soki mutu no wana oyozo kotela aza nzambe. Obe mutu no oyozo kotela telma za pili yo. Oyebi no makambo na bango te. Oyebi kuteta dami na ete. Yo lala kashe yo ya lali sheye. Oyebi kutu mutu wana makambo sala kate na nkuku. Mozo ya kokota makambo na ye. Ozo ya kokota ba makambo o ezake azwani probleme na mutu. Yo ye kokota. Yo yebi ngai. Oyebi ye, oyebi wana, toyeba na kate bandeko nanga. Eloko se na te yango na Facebook nanga, toyeba ni te. Memi mama na bino yebi ete, memi papa na bino yebi ete, memi mwana no boti, oyebi ete. Mutu ayebi nzambe malamu eza nzambe. Mutu ayebi mutu malamu pardon eza nzambe. Mutu moko ayebi muninga malamu azate. Tosuka na kaka, toyebi mimi, oui na yebi mimi. Koloba te na yebi ye bien, po mutu ayebi nga bien, eza nzambe. Eza nzambe. O eza conseil pona batu bolingi kokota makamba batu bikote la sentiment ba sentimentaliste. Ofandika bobando kota makambo bikote la o yebeli mutuna makolo te po ba mona yo babosa la kipire na bino ezabuzo babozo tinda batu ebele na bêtise. Esika oyo nzamba zo konte ngo lisumu. Po esika yo te ya muninga po yo moko yebi mutu na yo. Oyebi ta musu mimi azaka pe bien te mena okotele kaka sika wana ozo se condamner eza déjà lisumu parce que ko oyeba nga mimi nazaka makama be nazaka motema mabe nazaka songi na panzaka bato me yo ozo kotela nga poto sala ba biyo kipiri na biso me siko ozo kendo ozo raisonner bike mimi pe na okotele kapoka mutu na nga mazaka pe bien te ozo mema lisumu oza condamner eza oza na condamnation. Oza condamné. Nzamba ko condamné yo nzamba zo tangela yango lisumu parce que ozo yeba ke mimi azaka mabe. Mimi pe na makambo azaye na raison te me na kotele kapaza mutu na ozo sunga mimi te ozo détruire mimi. Sunga mimi yebisa mimi non mimi moni biloko ozo sa eza bien te. Eza kitoko te. Oza mutu nanga me zo mutu wana me matie munoko tanga okenda ba te intel vraiment alobaye nanga babilo moko nakutami na akotika me yo etako ozopuye ye ozopuye nga mimi
nasala mabe natongaka bato napanzaka bato nazala songi me yo ozopuye ngai yeba yango ozotanga na erreur yo nanga toza esika moko epai ngai nzambe akobwaka ngai yo mpe bakobwaka yo bato balingi kobanga nzambe te bato balingi kobanga bato mokili bato balingi relation kitoko na nzambe te molingi relation na moto moko ya mokili oyo ekopesa eloko te esika omema moninga na malamu yo omeme na mabe ozotia yeba songi me ozoyebaki aza mabe yo mpo oza mabe eporte leson epai ya bato ebele oyo bakotaka makambo ya bato oyebili motuna makolo te okoti yango yeba yango yo mpe un jour ekoyelaka yo mokobo kopanzana oluki oluka omoni ekomi trop tard ekomi trop tard bandeko na nga botika kozala bafana kwit ya bato soki moninga no azosala mabe te ya ezongisa ye na nzela te boye te so olingi tokontinue boye te boye eza bien te na siècle oyo na temps oyo bandeko eloko ekamwisanga ntango oyo eloko ezokamwisanga makasi tant tokomi moto alali abeli takufi bino boya okota babétise moko lobi nazalaki na nini ya ndeko mosusu asalaki live plus de 4000 personnes na ligne prière kakati bazolukaka elongi na nzambe te me mpona koya koyokaka verité oyo eza ke ya relation ya bato mibale baswana na bazalaki bakamarade baswani lelo emati ekiti bozwi nini na kati wana pre bozwi nini na kati petala balive onde bato bakomaka bazokoma ebele yo kutu moto osala makambo mosusu mosusu baeglise bato bazoteya bamakambele bato bazopesa baconseil ya vie okomona bato te mesika kaka bato bazofinga bakodevoile baverité lelo tala peleto nga amoni ya bademo batondako eza normal te plus de 4000 personnes en ligne pona kako ya koyoka babétise ya barelation bato mibale me buzoba makasi bandeko na nga pona kako ya koyoka verité ya bato mibale nga nakanisi se makambo nini me ntango nayoki yango nga na bandi olanda nga be bon kaka pona koyoka kaka baverité ndenge bazalaki kikamaradi na bango emataki ekitaki lelo ekomi boye ekufi apres bobandi non okoyoka mpe na ligne wana batata mikolo bamama mikolo bazofinga oyo azofinga Karine wana azofinga Yvette balashini bakoko batondi kuna baamerike bakoko bechopie bakoko pe baza wana oyo bazotinda bana basi oyo bakendeka toujours na liboso kofinga koloba bamakambo n'importe quoi bakoko pe bazana oyo bazotinda bango bosala po bato batondela bango wana bango nde bapesa bango bavertige po lelo lokola monaki 3000 4000 personnes na ligne lobi akoluka so nasala so bombi mosusu po bamata ata 5000 6000 10000 personnes na ligne lelo susu omona boye baye lisusu na buzoba kofinga ke lelo susu baverité mosusu ezobima bakoya na ligne bato bakoma ata 20000 mpona koyoka yo na oyoka mafinga te yo na oyoka teke bato mibale bazali bakamadi bakabwani po anini biso bato mwindu tolingi buzoba est-ce que femme africaine okotonga Afrique boy tota nano Afrique bino bakarine boza wana boza na bato pele to elandaka bino bato ebele balandaka bino bakarine ba Yvette bato nyonso kosala buzoba na réseaux sociaux bato balandaka bino bandeko na nga soki lelo bokomi koedike le masse bokomi koya koteya bokomi ata bokoteya te mpo babenga bino bamama paster te selo bino mama paster aza moto anzuluka aza moto azanga ntina mama paster baobe mwana nzambe aza moto ayebi makambo te non bino lokwa boza bato boyebi makambo bino lokwa boza bato boeveya boyebi nyonso mokoki mpe koya oke mpe esika tozomona bato bakomi komela babombe moto akangami kaka bo moto akomi ka soki ndeni babombe wana bokoko ya pe bowandi koteya lokola bato ebele balandaka bino bajene bomelango te ezobebisa vie bato bakoyoka bino lokola bamama paster baza eloko te bato bateya makambo ya nzambe bino bokoteya yango te mpo bino nde bato original bato bateya makambo ya nzambe toza bato tonzuluka mais oui okoteya mpe eloko moko eporte implice na société bozomikumbisa kaka
bosalaka badon nini Afrique bato bazomona pasi Afrique bato bazonyokwama bambongo yango bozozwa bino bomimonelaka bino boleki bato nyonso kai bobanda mpe koyede bobanda mpe kosala makambo mpe ezomonana ke entele aedaki akendaki akitaki asalaki boye asalaki boye wana nde tobetela bino maboko bokoma dia na bato balandaka bino soki bobongoli bashene na bino na makambo malamu bakolanda bino mpe kaka bosala babokoma bafami moko boye o mokili kotika pena bozala te bato po baobosana bino bakobosana bino na kofinga baobosana bino kala te mokili ndenge ezokendele ko bandeko nanga bakobosana bino mbango se babetka nani kahina na finga bata longa asala ni mais soko sala eloko moko oyo penza ke memi implice na société oyo ya kolongola ba jeune na batika omela ba bombe wana elongoli ba jeune batika kosala makama mabe na ba drogue na banini bozoteya bozoloba bozo conseiller batebele balandaka bino bokotika ba histoire ndenge basebele ya kitoko ya malamu basalaka bokotika ba histoire bien na mokili bakobosa na bino te mais na kofinga oyo eza nango mpona ntango oyo bato bazobongwa na malembe bato bazoyeba makambo nzambe malembe bato bazokomprendre malembe ke non oyo eza bêtise bakobanda otika bino bandeko bozala calme soki bokoyingela kaka na kofinga na makambo mokili ezokende ndenge mokili ezokendele bokozanga bato nzambe ayebi kofrape nzambe afrapaka po toyebisa bino ke nzambe aganyaka toujours nzambe aganyaka kaka tomona bapapa na biso bazali bamusicien soki botali bavia bamusicien babandaka na koyeboyebo esuka nango basuka kaka nzambe ava kufa yembeli nzambe na ye ava kufa bongoli motema na ye bino pe boya kaka loba bozanga grâce ya nzambe bokoya kaka bokuta biso kako bosekaka tozanga gaz toza banane bandeko yo mpona baview obanda koloba anani mpona YouTube obanda kolobaki anani mutu aza mutu pema oyo ozopemela nango asombaka pema bomoi nani ayebi prix ya pema biso nyonso tozwaka ngo ya grâce ya ofele munoko wana boyaka kotiaka wana bofongoli minoko bwandi koloba n'importe quoi bandeko na bomoni loboko ya nzambe te nanu bomoni frappe ya nzambe te moko nzambe akofrape bino nde bokoyeba bokotika pe na babetize bozosala boyoki mutu nyonso aza wana te po aya na barando ya buzoba mutu nyonso aza te mpo na aya na makambo ya buzoba po bamisusu to olobela makambo ya nzambe mpo mona loboko ya nzambe na bomoi na yo bino se na bomona te un jour tomona bamisu mpe bazali bato ya kofinga bakota bandako oyo ekomela bango moka bayebi bandeko bozwa conscience bandeko nga nayaki vraiment trop c'est trop femme africaine telema buzoba te esika buzoba ezali bozape bana na nzambe esika buzoba eza zape yango tolobi te mutu nyonso akoma mama paster tolobi te mutu nyonso akoma koteya nzambe me makambo moko mpe oyo eza ezokoedike peuple bato baboyani na bango na kikamaradi na bango bato bafingana na bango bato bazofingana baweli kimibali na bango bino siko etali eske banda biso mo mpe toana bato se tobebana na bango meme na bafamille meme na bakamaradi toza mpe na bato tobebana na bango mpe tobandaki bien mutu nyonso ebandaka bien na suka esuka nango mabe sikoyo ya bango siko eloko nini yango bino boya mpe na kokotondela bango wana oyo spécial eza wana po Yvette na Karine babebani na yango ayebaki yango teke baobebana nani ayebaki yango te loni yango ezaka éternel donc banda ezaka éternellement non tango tokome eza tango mabe botika komema bato na badistraction botika bobongola mitema na bino soki ya solo pe na boyembelaka nzambe nde botiaka ta mosusu adoration banini so eza hypocrisie te boyoka soni saint esprit epesaka moto soni
soko za ya nzambe ofingi olobeli mutu mabe siko kokendo fandi Saint-Esprit ezongusaka mutu na nzela oyoka pene oyoki soni obi nzambe limbisa ngai aloko moluka kimia na mutu bino boyoka kimia boluka kimia na baninga te Saint-Esprit seke eza musika na bino olali olamuki lelo ofingi olamuki pe su lobi yesu kofinga lobi susu ofingi lobi ofingi lisusu bandeko na ngai toza wapi bokoto bozomona esika tokomi te nazotuna bino bozotala tango te nango aleki nzambe nango akokani na nzambe nani na bino nde boza wana bozofinga na kawana nango nembe abengi bino boza pa femme forte ya kofinga bokokana na nzambe boleki nzambe wana lokuta bobongola mitema boganye nde conscience femme africaine aza na posa aide société toza na posa ya bafemme ya mayele toza na posa ya bafemme oyo bakotonga ozosala eloko na yo ndeti Olga Kabelu wana baza bato moko ya kobetela maboko aoganye vi na ye na bamakambo ne azoganye vi na ye na makambo na ye oyo azosala azoteka babiloko na ye wi bangwana basi tolingi po lobi toyebi te soka komi pena na bambongo na ye soki ndenge nini meme aza na bambongo na ye toyebi te baprojet na ye tamusa aza na projet moko na Afrique bangwana nde basi toobetela maboko bangwana nde basi toobetela maboko aosala mosala na ye ayaka na polémique te wi bato mpe bazolanda ye me bino baoyo un jour bokokauka bachaine na bino ekokauka mpo bato lobaka bozaka bato ya nzungu moko soki pena bato babandi obima na babuzoba na bino bokozanga bato na bachaine na bino po buzobe ezoleka c'est mieux avant bozanga bato wana babone bwana bango bobanda YouTube pe un jour ekochange YouTube pe un jour ekochange nango bandeko mbongo bozogane pona mafinga un jour boyeba douleur nango soki ezalaki moto ayebanaka mpona kofinga mbe bapaster bameko baza te mbe bapaster oyo batoni basilasi soki nani bapapa oyo bazoteya bagrand paster oyo tozomona mbe baza te tala bango mpe baview babetaka koleka kuti ya babino soki ezalika mpona mutu ka mpona kofinga mbele batata o papa bameko bapapa toni soki nani soki bapapa wana mbele baza te paster na biso apembe wana te anaobosa nango tokombo na ye mbele baza te mbe bachaine na bango etalamaka te me lokola nzambe afutaka mpe toomona nzambe mpe atombolaka toomona tozomona bahomme de Dieu bafemme de Dieu donc tozomona nde bachaine wana mpe ezotalama n'importe quoi na bino bosala na réseaux sociaux ekomi opesa kanda ekomi mpe akobetisa bato mabaku boluka bochange ezanga Mimi Selunga chaîne Mimi Selunga nde na ye mpona obanga bino te mpo boza bato lokola nga boza basi boza na biloko mibale ndenge nga naza nango na nzoto na eloko mse eza moko nzambe asalaki ezala moko mpe eza mibale eza mpe mibale naza ndenge moko na bino eloko obangela bino wana eza te na obangani kofinga bachinois na baethiopien na bayango bofinga yesu afingama mpo na biso yango lelo nga nazosala video osoki yesu afingama kati abetama te mbe naza te donc bandeko bochange oyo eza maloba na nzambe bochange bavi na bino boyeba nzambe bochange nazokosenga bino pardon bochange vraiment bochange botika bêtise mpona bana na biso baokola batalaka ba YouTube bana na biso toboyi bédication ya bana na biso ebeba mpona bino toboyi bédication ya bana na biso ebeba mpona bino tobona biso bochange makambo na bino soki mpe bwandi osala makambo suta moso okomi koteka babiloko bani tosepela tobeta maboko tokosomba mpe
mais babiloko yo ya kobana kofinga ka to lembi to boya ngo na société to boya ngo na société africaine to boyi na biso to boyi botika makama kofinga finga ana koloba ba groma koloba ba nini akosambwisa to lingi na biso te surtout pe likambo bana botika bana baninga kimia botika kotia ba photo ya bana bato so oza na guerre na mama na ye suka na mama na ye po yo na mama ne boko obunda na bobetani mais mwana moke ayebi kutu ko se défendre te donc bokeba na bana bokeba vraiment na bana. Merci beaucoup na balandi nyonso bolanda chaîne Mimi Selunga télévision. Vraiment nzamba lola pambola bito apambola benga apambola biso nyonso o bokolanda video oyo na ye ko finga te na ye ko loba so ndeni te na ye ko zongisa nde bato na nzela parce que za kitoko te toko tala kaka te to beta maboko toko banga ka bango te ba nzambe te eza mabe baza na posa bazongisa bango na nzela baza na posa bato bazongisa bango na nzela kala ke ba pasteur vraiment wa merkas ba kote ya bino po ba omona trop c'est trop bokende mbeka ba ote ya bino biso ba oto bandi ya minene pe ba ya ote ya bino ba message pe koya ya nzambe po na bino bo changer. Merci balandi nyonso bo s'abonner bo commenter bo like video biso kaka na bonzambe biso kaka na bonzambe ata bato misatu balandi biso bato mibale etali biso te succès eza ya nzambe kimonene eza ya nzambe wana soko zangi koyeba nde ozolinga bamono mutu munene lokumu nyonso eza ya yo lokumu ezaka ya nzambe. Merci beaucoup les amis bo commenter bo like video nzamba lola kopambola bino pe bo partager na mutu oyo azosala buzoba ayoka ba conseil oyo a changer to ana posa batu ba changer to ana posa batu ba bika to ana posa batu ba kendeli felote. Merci beaucoup, bisous ciao.